Mbote na bandeko nyonso baza kolanda biso sur la 3W radio télévision du solo. Tozali na ndeko na biso frère Patrice en ligne en direct de Kinshasa. Moi mituna otoko ko tune muke. Tout d'abord toko yoka nan mungongo na frère Patrice Mbote. Mbote bien aimé. Ese mwa ko yoka na kati ya radio du solo. Précisément tolingi toyeba santé na yo ezali tout d'abord malamu ou bien ezali ndenge nini? Non, santé allait bien. Santé allait bien. Merci. Loko la santé allait bien et loko zala vraiment très important ngwana. Motuna na ngai na lingi na yeba. Est-ce que okoki koyebisa biso bosali nini na kati na Kinshasa pona liwa ya frère na biso Alain Moloto? Organisation ezali nde tolito eba nanu organisation oyo bino bosali. Organisation ezali corps ezobima lobby lundi à partir de 9h déjà tobimisa corps. Enterrement ekozala mardi tokena kokunda ye na métropolis eza na nzela ya Ntsele place moko ya sika basala mpona kokunda ezala kuna pe biso awa tosorganizaki après enterrement na ye tozwa mpe temps ya kokutana na famille awa programme interne eza boye tellement budget ezalaki makasi mpona kokunda ye esali à peu près $25,000 koleka même parce que Alain Moloto bato aza ya mutu nyonso aza ya famille na famille na ye susu te. Alors, pour notre contribution, parce qu'il faut que tout le monde ait tout le monde qui ma gerbe de fleurs et Kozalati. Moutonio Salingi, gerbe de fleurs, à Chambo, moi, en enveloppe, à Yenango, tout ici, dans la mesa, bon, moi, c'est pour servir pour notre famille Alain Moloto, à Tiki Ban. Ban, il faut attendre en classe, à Tiki Moisi. Ban, on a dit que papa a dit ça à Koufi. Papa na biso eza ba musicien chrétien. Ya on sengi ezalo bazo na ba province, ezalo bazo kuna na étranger, bino kuna étranger to considérer le la province. Bino kuna nyonso kozali moto ya moni akoko tinde loko na ye atinde biso yango. Abengi même na ba western, bo bengi numéro na ngai yebani. Même sali testo. To kozwa peut pour répondre que tozui olobi contribution à Alain Moloto. Mais frère Patrice Motuna ezali ndenge olobi ke mbongo wana il faut batinda epai na yo. Est-ce que Motuna na ngezali? Est-ce que eza confirmé que mbongo wana batinda epai na yo? Soki mbongo wana batinda epai na yo, bakotinda ngo na compte nini ou bien par western? Et puis Motuna musu na kotuna yo. Soki tomoni ba numéro ya ba téléphone na ba compte ya batu na ba site ke bazali kosenga mbongo ke bapesa pona Alain Moloto. Batu bapesa to bapesa te. Ou bien bino boyebi yango ou bien boyebi yango te. Na banzo sala maloba. Bien aimé, on s'en attention. Quand constater que Moutounion se tombe au coup, oui, mazoloba. On s'en attention. Là, je vous dis en tant que serviteur de Dieu. Deuxièmement, je vous dis en tant que président de lycée chrétien du Congo. Po yeba ki na matanga nyonso ba miyibi bazalaka ba choli pe bazalaka bato pe ba yeko lela ebembe ya mutu okabola mawana bato ba kufeli pe bazalaka. Il y a trois catégories. Même ndenge Yesu akufaki ezaki na trois catégories ya bato bakendeki. Ba muso bakendeki pona kolelisa pena mari pa kufeli mwana na ndenga busolo. Catégorie ya mibale ezaki o bakene pona ko chola ko seka asuki na ye. Amikumisaki boni kasi Yesu ngo akufi. Batu ya misato eza bao bakene pona koyiba bayiba ka elamba ezaki na nzoto na Yesu bakene na bango na matanga nyonso catégorie ya trois sortes bato bazalaka bobosa na te. Alors ba owana na ibite batindi soko moni numéro ya compte botuni biso na moment où eza bato balibasa la commerce na bango bazali bayi ke awa ya pale moloto soki na teki mai ba bebele bango ya bango so ba pona kosa mai na teka ba tricot ba so ba chapeau. Ils n'ont rien à voir avec Alain Moloto eza na moti. Mais ba ope ya solo bazali o bozoma ki bapesa
idée ya malamu pour bana babino pour na biso AMCC problème c'est toza bongo tokozwa il faut topesa ngo na bana wana to organiser bana wana parce que biso to ba papa na bango ale molo tazaki chantre lokola biso ale molo tazaki na biso c'est ça notre souci alors ba numéro nous bozo mona wana avant qu'on pesa faut go contrôler faut go benga biso biso to boyeba que non numéro nabanzi vrai frère Patrice olobi ba benga bino bino yango ezali nani parce que bakobenga bino bozali ebele yango nazoke ko katingai tikanga na loba ozo katande nazo continuer OK babenga biso biso tozana ni AMCC association des musiciens chrétiens du Congo awa ndengeza mutino saidi ke AMCC bakufeli baza éprouvé AMCC baza na président na bango oza reconnu nationalement officiellement c'est le frère Patrice Ngoyibuso ozo yebsayo tozami baleti alors même un pasteur bango nyonso il nous accompagne parce qu'on accompagner biso et ça pasteur qui a confié mais c'est un musicien chrétien et ça la corporation nango le président c'est moi bon bengi biso biso to vérifier pour ba numéro compte zo que ça est belé alors nous on veut pas se mêler dans la biloko wana donc on se mêler pour pas numéro mo yango yango biso AMCC to fongoli numéro à compte biso bazo contacter biso ezana batu bazo ya ngana pesi cordia biso lobi ngana pesi boy na pesi boy tozo canaliser ngo place moko soki mbongo ezali bobengi biso obengi tambo bobenga wepsi biso to chembongo na western po il faut ya loki to libérer bana wana alors tant to kozwa mbongo wana to yibi to bengi ba to zapena mwana moko to mibale membre ya famille muluto leki na yetu etala mbongo yebu ya la transparence biso to ko bloquer mbongo ya musicien chrétien na faveur na biso mais et mbongo le tour na biso aux armées donc nous sommes des serviteurs de Dieu c'est comme ça merci ngai motuna oyo esengena tuna parce que na yebike likambo ya mbongo ezalaka matata mingi na Europe oui. Na Europe awa est-ce que bo salite ke na France botie mutu moko oyo bato bakoki kotinda epai na ye soit na église moko ye azwi a prélever bakombo ya bato nyonso mpe atie yango atindi na Allemagne na bapays nyonso bokoki kosala bongo te ou bien bato kaka fo batinda kaka na AMCC to éviter les bakou ezala na bitema na bana na nzambe et réalité Europe to yebi ezala mutu salinga le molo to boko pona mutu boko boya zala wana ate bango kazaka beskro bango to lingite masolo mabe biba bino bosala kaka ndenge botindaka biloko na bafamille awa boza na famille AMCC awa ale moloto aza awa aokunda mawa kande na yebisi yoke soki obengi frère Patrice ou bien obengi secrétaire général la biso azali na kopesa numéro tout de suite là otie mbongo na western na kombo na gato na kombo na ye alors otie ata texto okomi texto tokozwa yango tokorépondre yo peke tozwi yango je vois eza facile soki soki bato basangana baketika place te basangana ekozwa batane te ekoma oh ye akoni ya mbongo ye azaka bien te toyebi ye mutu wana omoni na bino kuna na realite ya poto mpe toyebi mais oyo eza likambo moko toyebi tobetisa bato mabaku te bayeba kaka lempulo aza awa mbongo na ngai natindi boye na bawestern ekokoma nango nyonso facilement mpe nakopesa ngo noki na bana. Merci frère Patrice Ngoyi Musoko motuna oyo nakoki kotuna yo tolingi toyeba kufa ya Alain Muloto pamba te bana ya Gaël baleki na bilili ba video ezali na internet partout ezali biso batolobi te bango moko balobi bana Gaël balobi ke Alain Muloto azalaki empoisonné ça fait 7 fois ba empoisonné yango oyo na 7e fois aende kokufa. Alors quelques membres ya Gaël y compris mwana ya Alain Muloto fils na ye azali empoisonné na ba membre mususu ya église. Est-ce que d'après yo makambo wana oyebi yango to oyebi yango te? Je crois ngai nazali kosola na Alain Muloto mais kokotisa na ba détail wana kitika kokota yango te. Moi c'est vrai que ndeko azobela tozokende kotala ye même l'hôpital ti basalaki transfert to bon de la pona ye surtout que non lelo na ngali moins bien pe ba désopération ngai et parfois comme toucher ma poumon et
biso toyebaki yango na bariver doike non doit empoisonner tellement biso tolinga précision ezala je crois oyo ayebisaki ngai eza kaka yango wana kokoajoute te likambo ayebisaki ngai te koyokaka azaki empoisonné toyokaki me lokola bana ya gael balobi yango bango baza proche na ye mwana nde lokola alobi yango je crois eza papa parmi babouche autorisé mpona rapport ya maladi na ye nakanisi yango me ndenge oyebisinga bote eza na bamessage na internet lokola namoni yango nanu te so tout de suite là so nasisi na yo nazokota na internet natala ndenge balobi mpo nayeba mpe kozwa mayele na likambo alobi koverifie yango voilà. Merci. Question ya suka ona kotuna yo tozongi lisusu na likambo ya mbongo ndenge olobaki ba congolais ba église nyo surtout bato o bali ko soutenir bana ya Alain Muloto libota na ye babenga yo ou bien babenga AMCC direction na bino alors motuna ezali gouvernement en place ba pesi famille ya Alain Muloto combien ou bien ba supporter enterrement na nini. Merci. Bon, jusque-là, on a comme si résultat on a trouvé après enterrement. Mais comme nous autres, on a trouvé vraiment avant. Parce que jusque-là, ma préparatif est allé, mais je sais que le gouvernement d'abord va aider Mingi pour la SICA, il y a pour exposer cause dans cette partie. On a déjà ma PSI, et puis ma PCP faciliter mon sécuritaire, les amis. Bon, moi, ma détail, on a eu d'abord Yagoana, mais mon sous comme ma fille n'amité, moi, tout le réalité. Je crois qu'on a souka dans votre moyen, peut-être on fait ça. Rapport n'a pas dans Benyoso, pour ce Moutasali, acte n'a bien présence, tout comme bon, il y a motif photo, je crois qu'on a tout moyen. Merci. Motuna Mosusu Oyo na akoki kotuna yo frère Patrice. Wezali Motuna Moko. Pona nini bato babenga kayo kolabo. Est-ce que okoki ko expliquer kaka eloko wana? Na évité. Na yo qui envoie pas na yo. Mais bato babenga frère Patrice bonjour. Ah pasteur bonjour. Le gars que comme le wana que bonjour kolabo. Le gars namte. Babenga na mi frère Patrice ne bobenga. Yo penelite so bobenga na komboli. Na évité. Merci. Et bon, bisoto ngai pona ngai na kobuka lokuta te. Ngai na benga kayo kolabo. Na benga yo kolabo. Alors soko tuninga pourquoi na akoyebisa yo pourquoi nga na benga yo kolabo au lieu que na kosa yo. Te. Na ebi d'abord que façon bengelenga yo mo ko tali felo na kombo olobi wana po o police ko eloko na boye ko so na bino parce que o bandi anzande ti o kosi ko bima makambo ya mabipo na ko choper via. Toko solo la politique te, toko solo la politique te. Dimanche au jamais au pembisa ngana makanisi o kilo chali kaboza na mutu na ngate. Zamba limbi sa place aux ali. Je crois dans oyo olobi au kombo nzamba pe aneza wana te yo ngo pesa ka kombo mususu. Yo ndenge za so na pesa kombo muyibi. To na pesa kombo moko escroc. Kombo moko menteur est-ce que yo considère. Des conscience na yo place aux ali que to bali émission bien na suko zo di manete mutalukuta. Obi me kolimo bi mahandle mususu. Bikamwa malamu isali to lo bikamwa ya Alain Muloto akufi. Merci. Message na yo ya suka ndeko Patrice. Message na yo ya suka na ba congolais. Na bito na ngai. Zamba pambulo na libota no mubimba. Lokolo poni musala wana, ko continue musala na yo. Voilà, merci.